Kofi to monate jibe ayete bizise oyo bawera ba komate eloko te kaka ba chaka Congo kamba matanga matanga depuis makamba matanga beti tout te to moni bango te bioto bakola la tango nyonso awa tongo mbidi poko toza awa eloko ezate mende eloko basali mabe penza yango l'état asali justice ezala ka boyete donc c'est il fallait appeler la paix du peuple iko sala awa te awa eza tunnel eza venite ya tunnel zelo ko mengo sa kuna la paix du peuple pour la paix du peuple ngo sa eloko moko butuya On a un instrument normalement il faut défiler d'artistes et musiciens. Mais toi on a choisi. Tant tout le papa on a boum. On a évité pour un grandi boum. Macadam yango toi zéro maintenant macadam. Donc aïe na été tant pis biso to rolé là général de Fao. On a Koko na biso, on a père. Ya kabose boulé biso to ba la kabose donc to tikaka général de Fao. Mission ya toi ya te. Je n'ai pas de fois de Koufia, alors la mouga soute. L'obito qui est au Kundie, c'est fini. Il y a un moment où tu sois là, on va coniquer, tu vas coniquer sur le sabino qui est musique à Congo, le commis. Tant qu'on met ta musique, il y a un commis bon à Mara déjà. On ne sait jamais. Les lois générales des fois étaient te belé. Salut à tous les internautes qui suivent cette émission Bosolo na Bayeba Kenda Sango. Voilà, Bosolo na Bayeba Kenda Sango, le loto sa bongo wapi, le loto sa bongo na Selemba ou côté ya Ipan Balobi na résidence familiale ya papa na biso général de Fao alliance Djene Djene o ya sila ki bongo koti kabiso le leza bongo ve mortuel yambo ya ko bande émission na nga na pesa na muto za sima elili ya caméra na biso ya kitoko pe mala moyo na pesa mbote partout Azali. Merci na papa Thierry Vita. Bonjour à Serge Bofende, Babi mes big salutations toujours à Paolo Di Capan, Balobi Wana sponsor privé Nanga Moko. Voilà, merci à toi. Là, qu'est-ce que je disais? Je disais que les Abongo VE mortuel, il y a papa Nabiso général Defao alliance Djene Djene o yasila ki bongo kotika biso toza na résidence familiale nae nenge boko mona sima na biso Zabongo ba musicien ya Kabose nde bazoluka ba prester awa émission na biso moko lelo eza show makasi na yebisa bino émission eza somo émission eza mbutu pourquoi nazolo ba émission eza mbutu bino moko bozomo na prestation lelo eza na résidence familiale mais sangwa koka moi ba musicien bazoya te makambo nyonso papa na biso Chaka Congo alobaki bongo alobi ke à partir ya mercredi ba musicien ba banda ko prester bongo na place des artistes na Victoire to tikali komona ngote na kopesa micro nanga bakozala bongo baike bakolobelango même na famille balobi ete batu ya quartier pe bazana kanda makasi komona ete grand oya kufi papa na biso defa au manque ya ba musicien ko ya bongo ko prester na lieu familial na ye eza pasi pe mawa en tout cas batu bazoloba yango na lobaki ete non na kosuka bongo te na koluka bongo cameraman nanga to kita total qu'est-ce qui se passe en fait. Bonjour maman. Papa toko eba kombo na yo? Ah, nga kombo na nga Di Rebes. Papa Di Rebes, ofandi na avenue oyo? Na fandi na cause na quartier oyo. Okoli na quartier oyo. Est-ce que yeba ka papa na biso Defao? Wana vraiment fait na biso ku doan ku ta kolobela te. Wana fait na biso o aningisa ki bumu Selemba ou
oyo alongolaki biso basoni kolata koyemba luketo tout donc azalaki comprendre na nyonso en plus azalaki beaucoup respect vers bamininga ne bamusicien vers bato tout donc motu moko te kozwa ye mabe aza te donc beaucoup de regrets ne via na tiki biso aki avant boye donc il y a beaucoup de regrets na kati motema mais déjà nzela motu nyonso za liwa yaka na via motu moi tout ça la hautement ezati lokola ekomelaki ye bon motema na ye pema na ye ake kimia ake pema vraiment na ninga kimia ndenge nzambe azwi bomoi na ye po na biso bato mokili tokoko koka nyonso kaka te. Voilà, merci papa. Tolingi toyeba yo ofandi na quartier mais koka moiza ete papa na biso defa o aza bongo icône aza elembo munene na kati mboka na biso Congo liwa na ye est-ce que lelo kande ba mise ba yo beta musique to ba yakala ba ko beta musique erno. Bon en tout cas vraiment pour na bana na ye na moni kaka lelo ka moto ba ko beta à part moi mi ko bandu ko leka era kufaki moi interview mo boyi ba yaki ko sala moi interview mais musique nde to zoloba qui vraiment bonné ba musicien ba ye vraiment bon ba installer en tout cas beaucoup ba lobi que corso bi malobi yango lelo pe ba ko beta na beaucoup de regrets fi abimisa la musicien belé ba kabose bazali ba montana bazali ba banani ba animateur na biso ba telomba bazali bango ba boko za ba élève wana ba na biso banda beta tatu tout quand maman kolomo ba yeba beti mo ba tout na bango neza ba beti mo ba tout ba songi na bango mais neza ba vendre na base comme que vera bango vraiment ye bango muto ba vera wana mutabimisi bango lelo ba koma batu pourquoi pas vera dae bango ba loko sala ya nini ba loko sala interview te pour ani fallait que sala ba zo ba élève wana que vera biso atiki biso lelo soki biso de yeba ka ba montana yeba na bakabose eza selo eza pe na défaut sikoyo papa na ngai siko ndenge gouvernement asali lelo veille mortuel mais papa na biso defa batie bongo na salle à la grâce siko bino attend que bato a quartier ya venir sali bino ndenge ni po defa aza icône munene na kati ya Congo il fallait balela ya ata neti na ba martyr batie ata veille mortuel na ba martyr to batie ata na ba palais du peuple mais bakie kotie yango na salle la grâce ya bibembe ya victoire. Mais normalement, nous information to zoaki ezane to no tela émission balobaki à partir kuna zaki na douala kuna avant bembeya bango balobaki ke bemba des fois faut ba lelango na parole du peuple pour aza artiste monene to zoye ndete ba papa wemba to zoye ndete ba kini kester pour ani ba kini kester balela bango na parole du peuple ba papa wemba lela bango na parole du peuple pourquoi pas des fois balela parole du peuple au moins que ceux qui lelo ezata gentil ngolela azu élève wana te ezata Fatih Béton aleli de fois te lelaye na parole du peuple c'est que Fatih Béton za congolais ke. Merci papa. Papa ngote maman nako bien ba kombona merci papa Jansi voilà motuna na biso kitamwa muke pona misiki motuna na biso eza boye sikoyo ndenge gouvernement na biso bakonzi ya ekolo na biso Congo baleli bongo papa defa na kati ya salle la grâce motuna eza boye est-ce que famille bapesaki famille mbongo bapesa place ya munene to ba musicien mutu balie mbongo to eza ndenge nini impression na eza ndeni yo lingaki papa defa balele wapi. Bon papa defa kolela ye tozati toza bakinwa tokotami na kini tomoni baliwa bakester tomoni baliwa bapapa wemba tomoni nyonso nde balela bango papa de fois ezalaki balela ye bapese aza mutu munene oyo asali na Congo donc na nde baleli ye tosepeli ka te tosepeli te lobaba baka molimo ya mutu eke epema na kimia esenga mpena balela nde tomona ya batutu tomona ya bapapa wemba bakufi tomona bato balati bagene bauta par-ci par-là bazoya meye ka bongo isolé un mois moko boya tosepeli ka te tosepeli te voire même totali bagalwa totali banakisa donc ndenge elekeli bakundaka mpo molimo ya mutu epemaka mwa songi muke mpo yo ofandi na veni nungunungu ezotambola ete gouvernement epesi bongo famille na ye pake ya mbongo ya munene na babijou oyo papa de fois atikaki ezali so 260 quelques millions mais il paraîtrait que famille babomani babundani mpona babijou eza bosolo. Bon mama bijou etikaliti bilamba etikaliti wana mwa toloba eza te mpo wana eza famille na bomunoko ya ndumba maloba tokoki koloba mpe tomanche na micro
pe nécessaire ezalaki balela mutu bakunda mutu wake epema bijo etikalaka elamba etikalaka nyonso etikalaka okozala na 10 000 villa un jour à cimetière mutu azwaka grandeur oyo nyonso azalaka te tozwaka 0 mètre atoza munene boye cercueil moko kaka toregrete mpo biso olingaki ebembe ya ve eza en plein tala biso tolataka toviva ata nde tolela ve na bakanda tosepeli te tolela na bakanda. Voilà, merci papa, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Nakoyeba kombo Manix. Papa Manix, est-ce que oyebaka papa Defao? Nayebi ve très bien. Relation nini ozalaki nango na ye? Relation parce que avant ve na biso ya certeur biso ato anaye na selemba ou tobandaki kozala na ye ensemble. Donc avant ve na biso ya balabala oyo kasi matanga ezali. Donc ofanda na veni moko na bango. Na veni moko na bango. Nungu ezotambola babi ete bapiju na bilamba papa Defao ebundisi bongo famille. Eza bosono. Eza lokuta. Eza lokuta. Siko bino bana selemba ou impression na bino ezalaki nini? Bolingaki bolela papa gouvernement pesa bino place nini po bolela papa Defao? Bon, mpo na ngai en tout cas nasepeli nanu te parce que papa Defao falalela malelenge oyo te. Ngai mpo na ngai so natali namona matanga elelama bakomini presque nyonso. Matanga elelama babumbu bangirengiri matanga eza kopanzana. Mpo na ngai ngai kozala lokwa toyelaka beemeneya babapa wemba gouvernement apesa te basan de martyr pays du peuple bati matanga wana pendant 2 jours toleli papa so na ndenge moko malamu kasi boye ndenge oleka boye presque bacommune ebele baza na matanga na ndenge na bango. Donc on a monnaie ma paix pour le gouvernement rendre en wana. Mais batie veille mortuaire na salle la grâce. Bino bolinga ki ke veille mortuaire to zala kaka na palais du peuple na tongo nango bake bimisa kora papa baye nango sur na palais du peuple. Donc bino bana selemba ou sepelité pour être batie veille mortuaire wana na salle la grâce. Te na biso ko to kende te. To kende ba biso na bolinga ki basali bongo te. Biso bana selemba to so ko na veni na biso aya selemba wa. Kama tanga ya ba commune presque nyonso. Yoko bita bana selemba de prophète soka awa ta ke ba misika kuna to sepeli bongo te. Est-ce que ba mission ba beta kata moi tour ke ba beta ka tour ba yaka nenge zala ke mutu munene akufi ke bo mona ka ba beta ka moi défilé est-ce que ba banda beta tour? Bon, on a mona ka bossé to zala ane a nyonso na mona venani o alonga ba confinani nani Montana. Nous avons fait nyonso tout awa en tout cas na suivi matanga ya vena bango. Nous avons bango pena ana mabele. Ba mission miso mine le bomona bango te beta tout. Te basate. To moni bango te. Wera beta tout. Te bomo ko esate te. Bomo ko esate. Matanga o akufi aga grand baoba ya musique ya Congo. Kasi matanga na ye to na mo ba musique minene na ba mo na te. Pona ngai. Na mo ko eza loko mo ko mankima mo ko boye. Yango moyo bakaka maisha elaki mpona kosangisa kabazalika bapanda maisha siko lelo basala association moko eza te mpona miziki ya Congo. Association moko eza te mpona miziki ya Congo. Miziki ya Congo ekomokufa mpo nini association ya te bolingo eya te na miziki ya Congo. Voilà, merci papa. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Tokoyeba kombo na kombo na ngai Stino Mandiango. Papa Stino ofandi na veni? Nga nafandi kaka na Kimvudi awa na lupanga kweo. Ofandi na Kimvudi na lupango ya kwea? Est-ce que oyebaka papa Defao ntango azalaka? Nayebaki très bien aza père moko donc il fait moko malamu ya makasi ya kosakana te mais susi na biso eza kaka nde ndenge baleleli ye boye kitoko te epeseli ata moke te. Tala caméra pesa message. Epesi ata moke te donc bakonzi ya mboka fo batala makambo oyo kitoko te. Un grand artiste munelo wa Defao bakolele boye te. Defao mutu moko fo bazwile mpenza noki na palais du peuple à partir palais du peuple wana à partir palais du peuple ngo ça la bien ndete siko tous les 24 communes nyos baleri Defao tous les 24 baleri Defao joka ngo ça eloko moko ndete baye mena balela bango na palais du peuple. Mais bapesi bino babi veille mortuaire les ans la grâce na victoire bo c'est plein na ngote na kata ate grand artiste on Defao aka za la grâce eloko ya muke la grâce eloko ya muke Defao ko ça la na bagage te Defao faut palais du peuple faut palais du peuple ndenge za munene tous les 24 nyos bakoya baye mais la grâce c'est le côté voilà il est là-bas la Defao mutakala musicien ya kala Defao
Mais tozala qui n'a papa chaque Congo assuré qui biso abike ba mise bo bando beta bongo na place des artistes place ba tia loboko be na victoire mais to tika lipe comme on ngote est-ce que ba mise ba beta ki ata tout lelo kaka ne makambo e bandi ah bon na si lelo kaka donc lelo kaka vous avez c'est que vous en avez donc ndenge zana donc jamais vous en avez venu boité et vous en avez venu jamais et vous pas espace ça pour pas t'envoyer bel espace ça hein espace ça bon mon président ça va mission minene ti ba JB ba Kofi ba beta pe tour ba rendre hommage na famille Kofi to monate JB ayete d'ici ba wera ba komate et le côté kaka ba chaka Congo kamba matanga magamatanga depuis magamatanga ba beti tour te to moni bango te bioto bakola la tango nyonso awa tongo midi poko toza awa eloko eza te mais nde eloko basali mabe penza yango l'état asali justice ezalaka boye te donc c'est fallait appeler la paix du peuple because ala awa te awa eza tunnel eza venit ya tunnel zelo ko ngo za kuna la paix du peuple pour la paix du peuple ngo za lelo ko mboka butuya bato ngo za la plein seconde toza tous les 24 communes nyos tout ba leli de fao kitoko te hein kitoko te donc il y a vraiment il faut bailler la poso ba musicien o eza que no basala ba combo il faut ba tia ngo la paix du peuple what is injustice makas merci papa OK merci beaucoup Richard Lele
koyanga te soki omoni ye te naboyi jour komokoyanga na minoko ya bato C'est bon, moi je ne vois que fort.
Bonsoir. Papa Askin Base, il y a un groupe, il y a Papa Nabiso Kabose. Et c'est un abisso, Bapanti Sangoza, comme on a bino, boye, bon, on avait mortuel à la résidence, il y a Papa Defao, alias Djene Djene. Pas si Ezamaka, c'est comme on a été, bino balangan zembo bolinganité. Pour bossa baïke, mais tout le monde a bino de boye ko presté à. Ouais, mais maintenant, l'autre fois, tu une émission, a fait yo. En réalité des choses, généralement défense un patrimoine. Il y a des musiciens tout, il y a Afrique, parce que bisous doivent grâce aux pays d'Afrique, soit que les bandes de la monnaie, il y a général défense. Mais du coup, bisous, soit ils te salient en auto, tu salient depuis général à Koufaki, pour te
sur le plan musical avec on a biso yem ta uta na Kabose qui santo ane Kinshasa vous comprenez fallait Kabose à la main j'espère que mon y était pour hasard mémoire est bâti dans bango ba na salle to kutana bango wana mission ya toi yate je n'ai des fois de akufia ala muka soute lobi to kende to kundie c'est fini ya ngomoni to sola na ba chroniqueur to ba chroniqueur to ça bino que musique à Congo le commis tango beta musique yo moko mi bonga maka déjà on ne sait jamais le liwa général des fois était ba te belé on ne ba tient instrument normalement faut on a défilé artiste musicien mais toi na choité tant tout le papa tient on a boum on a habité pour ngana ne grandi boum macadam yango toi zéro maintenant macadam donc aye na été tant pis biso to erolé là général des FAO o aza koko na biso o aza père ya Kabose boulé biso to abala Kabose donc to tikaka général des FAO. Mais est-ce que nous pensons que le gouvernement bimisa ki bongo mbongo mais bino ba misien bon meme on ande moi mabe bo liembongo yango na papa na biso des fois zo kuna mama bi wana ebita obi que général des fois jour d'ailleurs tant aujourd'hui nouvelle to yaki na prise le lendemain ah la famille na président Montana bana jour chaque jour na prise chaque jour to que na partout na mon place papier Kabose mbongo ta Kabose email général des fois on mo papier mbongo ta so za mbongo mo ebimagi et que ba ministère ba liango promis ta et mam na bango omoni ce n'est pas dit que soyi muta kufi il faut ba sala ba fête tu comme à place mo boya pour beta ba matolo boya pour luka mbongo na gouvernement non yango esenga baleleka na la grâce na la grâce on a évité oya nga est importé zake général des fois atatoke le na kalamu atatoke le na kaluka azonga soute la grâce est sale bachewana ba homo baiponi bachewana mais biso tona ba regret pour mon si ba biso baskin na doit temps ozana et trop na peut que l'autre faut tant que Kenya ataka Kabose akena na parler nete mais nga benga nga chauffeur ozwanga na sio mona bilili na ko kuta lambi damaza chelinga to dame ba miso tu baza ba ebi ke nga no benga nga office po ebi ke na botama na bumbu na leka télé moi trop et puis boulonne na sala ga linga nga trop même temps ayaki awa ayaki na bumbu anga na tambusa ke tina ba gimpesa bani on comprend pas alors nga na ebi général des fois bien so il le zaki pour na liwa général des fois amtu ba oseka amtu ba osepela monsieur comme ba couple mo ba mbongo bon ba to yeba lo ba ke bango ba okufa raté c'est ça le problème lo ba ke bango ba odaya raté mais tant que biso to odaya biso tout pas importé ça que général des fois de yakena lo bi to ke to tigé na malita na nécropole et puis c'est fini. Voilà, merci. OK.